Trop c'est trop. Mutoko sarana fatite. Oya komeka oya nini? D'abord c'est la bango ba marché. Le corps ba besoin marcher les 20 ans. Biso na bango nzotona. Biso il faut faire les bango que batu babunda. On a état de droit. Batu babunda qui est le Félix Sababa comme président. Et ça va combattre ide. Tokobang intimidation mutu mon côté. Jamais ma petit moko boy ba meli lo troko. Ba vani na kwa ba bandi ko finga président. Ba le président ba pèse pouvoir. Est-ce que Kabila ko pèse Félix mo tshika le pouvoir? Mutu nyonso kolinga ko toucher Fati. Soit disant beret rouge à PPRD. Ba ko nini? Nalobi boye. Il est pas vivant. Est-ce que biso to ko ça le comparaison na PPRD? Biso to gérant moko yo. Banani batiki moko na se. Ce qui va sengi que te mariage kufa. Biso to sengi ku. C'est quel chilombo. Mais là j'avais le koufana. Salam au Kilina. Les lobbies d'ailleurs, tout le banane. Pouvoir de Félix Sekedi. Est-ce que c'est un cadeau? Azali qu'on méritait que c'est le chef de n'a l'ito to sali pendant 37 ans. Est-ce que PPRD va faire le face la biso? À partir d'aujourd'hui, on a comme un chef Fati. Alors on a dit Mutu nyonso kolinga ko toucher Fati. Soit disant beret rouge à PPRD. On a dit Nalobi boye. Il est pas vivant. Est-ce que biso to ko ça le comparaison na PPRD? Biso to gérant moko yo. Banani batiki moko na se. Ce qui va sengi que te mariage kufa. Biso to sengi ku. Trop c'est trop. Mutoko sarana fatite. Oya komeka oya nini? D'abord c'est la bango ba marché. Le corps ba besoin marcher les 20 ans. Biso na bango nzotona. Biso il faut faire les bango que batu babunda. On a état de droit. Batu babunda qui est le Félix Sababa comme président. Et ça va combattre ide. Tokobang intimidation mutu mon côté. Moi ba nini? Ce qui va se les facha consoli, ba onyo makala. Ba kota makala nde. Ce qui n'a bimi boy koloba, c'est comprendre que t'es mabe côté. Ça va été. Mabe quoi? Donc côté ça mabe. Meli lo troko. Ba vani na kwa ba bandi ko finga président. Ba le président ba pèse pouvoir. Est-ce que Kabila ko pèse Félix mo tshika le pouvoir?
combattant. Pour nous, ça a des militants. Nayoki message, vidéo circulé partout. Ils ont menacé le président, ils vont marcher, ils ont fini le président Fati, ils vont marcher le 21, ils vont faire mariage et Koufa. Ils sont tous à l'immédiat. Même sans micro. Ceux qui ont moni na tomboki, comprenez-moi. Il est pas viva. Moutoko sakana président Félix Sécurité. Oya komeka. Comment ba petit moko ba vandi na kwe ba lobi wa to sengi mariage et panzana. Bango kutu fatinda zo protéger bango. On ba se milliers balingi ba mekabiso. Oto so tambre le 21 le 22 bo balongo la Félix Sécurité lom. Biso na bango nzoto na. Bango ya nini? Mariage wana lelo. Lokola basenge kabwana. C'est pourquoi, avant que ça le cambo, il ne faut pas que ça le bilan par sentiment. Ne comme on va vendre, tout ça marche, tout ça là-bas. Ce qu'on marche, on est soutenir. Na minute au président, peut si bango condition. Alors, biboya na ba combo. 3 à chaque ministre. Pour qu'on choisir, oh il n'a pas. Ce qu'on sait que tout ça marche, cela veut dire que tu dois soutenir l'action à ta PPRD. Au moins, activité côté bazoling, ce qu'on comme un mboka. Bissona marche, oh balingi basala contre le président Félix. Ceux qui bango bazo ça les vendre, biso peut les vendre. Tu sali à rencontre. Nous autres na. Biso tina kingaka. Tina kingaka. Kingaka. Et le mot Soni, Moutoko Sakanana, Moutou président de la République. Bangot na opposition, Bakoka Bissoté. Les autres sont partis au pouvoir. Il est best vivant. Donc, Ndenge Tozaliawa.
bayebisi bandeko ya FCC puisque na minute mende o malanga me allo on a ko sanctionner bango na minute loja menda yo nini menda or permettre cellulaire mende o malanga me allo ambasho likambo ya meteme epongage ambasho mende liba menda leli na monoko ya nini donc na minute oyo ok merci na minute oyo tozali déjà na point kitoko Zambe ayebi déjà que me bandeko oyo bakolinga te to resili na manana biso bayebi que Félix Sekedi azoya akutani na bato bapesaka bakatu ko bia mwe loko balaki ete fachi esiko kolinga kotonga toilette nous les Américains tous après potonya taboro to tangu bayoki déjà que fachi azali prêt ya ko réaliser ndoto ya ba congolais o ezaka le peuple là c'est pourquoi bitumbe bandi mais biso na bango nzoto na nzoto o kolinga ko toucher fachi aoyo nini bientôt kala mingi te puisque na lobaki avant gouvernement bima madi makambo ya nani la muka na FCC et pensa nande batuni Molière papa Molière na ina chite wana papa Molière est-ce que yebi kabila te alobi kabila autaka wa yebi ete papa lemba papa lemba yoka makambo lobeze pele toya koloba na ere moko makambo eza kitoko ndenge toza boye bandeko baze ebele na comprendre que te son esilaka te ezaka toujours mpona kobetela masolo bayoka nini tobatela kimia oyo nyonso akolinga mikolo ekomi kaka faya avant que tonasilisa na chite mutu nyonso ozotungisa mboka oyo evolue te bango nyonso fa